Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebon di melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est long timba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango net soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Très heureuse pour vous aider à la télévision, la bino pour la colonne info lingala journal ya peuple pour na peuple to fongola journal au pour notre somnoke président ya Assemblée nationale Christophe Mbosoko Diaye ayambaki na cabinet na ya mosala délégation ya communauté de sanctions ya conseil ya sécurité ya Nations Unies oyo et kumba maki par représentant ya Gabon auprès ya Nations Unies monsieur Michel Xavier Bongo bolanda reportage héritier Mapindemi. Namasolo Msuba qui est premier vice-président de l'Assemblée nationale André Mbataye ayambaki mokola mercredi 9 novembre na cabinet na ya Mosala ambassadeur ya République islamique d'Iran na République démocratique du Congo balobela qui création un groupe d'amitié République démocratique du Congo héritier. Professeur André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale, ayambaki mercredi 9 novembre 2022, na cabinet na ya Mosala na pays du peuple M. Mohamed Javad Chariati, Oyo Azali, ambassadeur de la République islamique d'Iran, accrédité na République démocratique du Congo, Nasuka Masolo Javad Chariati, Aloba Kiboye, Bayamba Maki et honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, et Zalagi pour nous présenter, félicitations pour l'élection na poste Oyo depuis avril. Bango va échanger qui va la création, il y a un groupe d'amitié parlementaire, puis il y a diplomatie parlementaire pour nous faciliter la collaboration entre les États mibalés à travers visite Oyo. Bagi go transmettre ma salutation, il y a assemblée iranienne et pas il y a homologue naé bango balobi ba activité parlementaire na Iran et zali ko évoluer bien depuis 5 ans 20 ans collaboration parlementaire pe ezali ko se porter bien yango ezali ko permettre ko fungola ba porte na ba nation mususu ba profiter na visite oyo diplomate iranien a condamné agression rwandaise na territoire congolais bazali ko condamner agression oyo ndenge nyonso yango ezali balobi bazali ko défendre intégrité territoriale ya RDC pays bazali ko soutenir mabele ya RDC ezala soki mokete occupé kasi défense ya légitimité ya RDC et sengeli muto nyonso à défendre yango.
Commission environnement et développement durable et Assemblée nationale auditionné qui le mercredi 9 novembre directeur général ya INERA Jacques Luto Lodio oyo alobela ki mingi makambo etali fonctionnement la bango. Reportage. Commission ya environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable interpellé qui mercredi 9 novembre Jacques Luto Lodio oyo azali directeur général ya INERA pona koyeba ndenge nini fonctionnement na yango ezali kosalema na suka ya masolo. Jacques Luto Lodio alobaki boye INERA ezalaki invité epai ya commission pona audition bango bazwaki occasion ya komene plaidoyer moko ya makasi na kombo ya institution nationale d'études et recherches agronomiques ONERA boye ezali à la base ya développement agricole en tant que source ya technologie ya innovation oyo eko permettre na bamboka eyeba na ko se développer to et développer agriculture na yango. Malheureusement ba appui na niveau ya INERA ezali vraiment mingi te nde bango bayaki po na kosala plaidoyer kosenga na gouvernement ayeba na kozwa au sérieux ba préoccupation ya INERA po na ko permettre institution oyo et contribuer na vision ya chef de l'État oyo ezali ko concerner mingi mabele pe na se ya mabele pona wana ba présentaki cadre institutionnel ya INERA bango basalaki lisusu description ya ba difficulté oyo nyonso ezali ko empêcher INERA bayeba na ko fonctionner correctement nde na suka masolo na bango balobi ba solution ekozwama pona ko renforcer vision oyo boye valeur ya développement agricole ya mboka ezali nécessité ba action ya gouvernement to pe ya INERA esengeli ezala en partenariat et accompagner INERA à renforcer l'institution. D'un exercice où la préoccupation nyonso ezalaki soulevé et pas y a des députés nationaux membres de la commission Oyo. DG INERA à retenir qu'après 48 heures, à quoi apporter la réponse à ma préoccupation pour la piste et la solution pour que INERA ait la soutenir et pas y a gouvernement et y a un programme stratégique Oyo est mis en place pour 145 territoires. Na volet agricole Oyo, sans programme y a planification, farine y a manioc, pe ba programme stratégique et qu'on permettre n'amboka et ko répondre progressivement et si kana yango au lieu qu'on dépendre entièrement na ba importation to ba produits agricoles INERA azali wana pona kosunga mboka et sengeli bo se rappeler que mafuta ya mbila oyo ezalaki bongo matériel de base kuna na yangambi yango ezalaki ensuite cédé na Malaisie et comme il est le premier exportateur mondial. Côte d'Ivoire pe Ghana bango ba bénéficier qui matériel ya cacao ya INERA ya RDC na manque ya ba ressources pe ya engagement lelo bango bazali komata makasi na ngambo na ye député Constantin Bengele président ya commission atelisaki ke DG ya INERA ba invité ki pona kosala l'échange pe ko partager ba point de vue situation actuelle ya INERA pona commission ezali vraiment édifier la plupart ba membres ba saki ba préoccupation pe ba observation par rapport ya INERA ezalaki question ya kotala ndenge nini ko redéfinir pe ko réorienter acteurs principaux pour na approche ya INERA et bana cause et kende lisusu liboso esengeli te kobosana eloko nini INERA azali kosala to akoki kosala pour na développement ya République démocratique du Congo. Na masolo ya promatubo ke chef à gouvernement Jean-Michel Samba ya échangaki mokolo ya mercredi 9 novembre kuna na Égypte na directrice générale ya FMI Kristalina Georgine Nadine Asson apesi bino ba détail. Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde Kenge azo poursuivre séjour na kuna na Sharm El Sheikh kuna na Égypte pa wapi azwaki activement part na ba travaux ya 27e conférence ya ba parti na convention cadre ya ba Nations Unies pour le changement climatique ezalaki bongo mokola mercredi 9 novembre de chef ya gouvernement congolais azalaki na série ya ba activité na marge ya importante conférence oyo esangisi ba chef d'État ebele pe gouvernement ya ba différents pays membres ya ONU. Chef ya gouvernement congolais a échangé qui na Kristalina Georgieva, directrice générale ya Fonds monétaire international FMI na Mokuse. RDC a signé récemment accord triennal na institution ya Bretton Woods. Bosengeli koyeba ke début novembre na Kinshasa, conseiller ya département
département Afrique pe chef ya mission ya Fonds monétaire international pour la République démocratique du Congo Mercedes Vera Martin na terme ya mission na ye a salué qui vivement na mongongo makasi ba réforme ya entreprise ya gouvernement congolais pour la amélioration ya climat ya ba affaires pe na gestion ya ba finances publiques. FMI a sali ko cessé ko féliciter gouvernement congolais pour la résilience ya économie na ye face na crise internationale au ezali dû notamment na ba conflit russo-ukrainien. Toujours na marge ya COP27 de premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a représenté président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na réunion consultative ya haut niveau ya ba chef d'État pe communauté ya Afrique ya Est na situation sécuritaire ya Est République démocratique du Congo. Réunion yango ezalaki présidé et pas ya président Kenya déjà na discours na ye likolo ya o ya tribune ya COP27 Sama Lukonde Kenge a dénoncé agression rwandaise sous couvert ya ba M23 na Est République démocratique du Congo. A bengisi communauté internationale ya ko apporter soutien na ye na ba effort ya kimia pe bako ba toujours na ko fournir kaka kimia avant ya ko boucler journée na ye. Premier ministre Sama Lukonde a visité ki ba différents stands africains implantés na cadre ya COP27 na occurrence a salaki tour ya ba stand ya pays ya bassin du Congo et pas ya République démocratique du Congo nyon spécialement qui na présence ya ba membre ya gouvernement présent na Charme El Tchet kuna na Égypte. Didier Mazenga et Gilberto Verissimo, respectivement président du Conseil des ministres et président de la commission de la CAC. Bazala qui m'a envoyé spécial, il y a président en exercice de la CAC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le processus de la paix na Tchad. Michael Boustoto, bas détail. ezalaki liboso ya bapanzi sango nationaux pe internationaux jeudi 2 novembre a na immeuble intelligent que envoyé spéciaux ya président en exercice ya CEAC pe facilitateur ya processus de paix na Tchad Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo basalaki restitution ya mission oyo bauti ko effectué récemment na mboka ya Tchad ya Mahamat Idriss Déby Itno na cadre ya processus oyo Didier Mazenga Mukanzu pe Gilberto Verissimo da Piedade respectivement président du conseil des ministres ya CEAC pe président de la commission ya CEAC ba répondaki na ba question pe ba préoccupation ba journaliste kasi mission oyo bakendaki kosala na Tchad ezalaki penza nini na mboka Tchad. Mokonzi na bango akufaki banda mbula elekaki donc na 2020 na yango basalaki o babengi conseil militaire de transition po bamema makambo ya babongisa makambo ya mboka bakende na maponami. Réunion ezalaki awa le 25 octobre bakonja bamboka ya Afrique centrale baponaki président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme mutoyo akoki kosangisa ba Tchadien bazala liboke po bakende na maponami oyo bapesaki délai ya 24 mois. Congo ezana bitumba kimia ezongi nanu te mbutu ezana na est kasi président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye aponami lokola facilitateur ya kimia na Tchad. Est-ce que bokanisi penza que akozala na makoki oyo po mingi bazondima nanu te awa ezali makambi bale oyo ya Tchad bazali na processus ya transition po bakende na maponami et sengeli que communauté ou bien lingomba ou Afrique centrale etambola na bango elongo et accompagner bango et sunga bango pour basala élection et lingomba ou Afrique centrale muto atambusaka yango ezali mukonzi mboka na biso na utako loba na munoko ya lopoto que chaque mboka ezana makambo na yango
mais biso tokoki kokima responsabilité na biso te mpona makambo tozala ngo. Bosimba que le deux émissaires, ya président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, basali mosala kitoko pona mobembo na bango, bakutanaki na quelques parties impliquées na processus ya paix na Tchad. Kasi ezana nou ebandeli, ba émissaire très crédible et facilitateur, mosala ba émissaire très crédible et facilitateur et koko ba kitoko. Na masolo musuba ba ke DG ya Caisse nationale de solidarité sociale Dr Jean-Simon Fouti qui a couillé à inauguraki mokolo ya mardi 8 novembre pour la Caisse nationale de solidarité sociale centre ophtalmologique. Nadine son a petit bino bas détail. ezalinde na optique ya réduire ba charge pona ba agent pe cadre ndenge ministre ya emploi travail pe prévoyance sociale mwana mboka Claudine Ndusi Kembe alingi pe ko éviter ko transférer ba malade na étranger nde administration ya Caisse nationale de sécurité sociale CNSS na Mokuse a érigé unité ophtalmologie oyo. Nous les médecins généralistes qui orientent les malades vers ces formations-là, nous pouvons déjà suivre comme le médecin ophtalmologue qui est sur place, avoir déjà des éléments ou des rapports médicaux conséquents. Aujourd'hui, c'est vraiment une grande fête. Nous venons de recevoir un cadeau de notre DG. Centre kitoko oyo ba fongoli yango pona ba agent pe cadre ya CNSS po ba luka lisusu place ya ko se faire soigner te. D'un certain nombre de matériels, on s'est dit qu'il fallait les compléter et faire usage des installations déjà disponibles, le bâtiment ici, le fabriquer. Alors il a fallu que nous puissions nous mettre d'accord, arranger ça pour rapprocher les bénéficiaires des soins ophtalmologiques de leur lieu de travail. Objectif poursuivi et pas il y a directeur général il y a CNSS Dr Jean-Simon Fouti Kiakou et Zalinde pona ko améliorer par conditions de vie il y a ba personnel pe meilleur rendement. Délégation à étudiants au Basangana qui na regroupement des étudiants du Congo REC na Mokuse ba qui ko déposé mémoire na bango mokola jeudi 10 novembre na chef de l'État na nzela ya Assemblée nationale na sima ya marche monene oyo et sangisa ki ba étudiants nyonso ya ville province à Kinshasa. Une fois de plus héritier Mapinde mi apesi bino ba détail. Représentation ya ba étudiants du Congo bango ba ki ko adresser mémo et pas ya président ya Assemblée nationale Christophe Mbosonko Diampwanga ezali memo oyo ba adressaki et pas ya chef de l'État kasi na nzela ya Assemblée nationale nde ba yekotika na suka ya marche moko to mobilisation ya ba centaines de milliers ba étudiants ya ba institution nyonso ya capitale délégation ya REG ba déposer memo et pas ya président de la République na ko utiliser ka canal ya honorable président ya Assemblée nationale Christophe Mbosonko Diampwanga ezali memorandum ya soutien na premier citoyen ya mboka ba institution nyonso par rapport à la situation d'insécurité oyo eza na est ya République démocratique du Congo mingi penza ya guerre et agression oyo ba imposer RDC et pas ya Rwanda. Président de l'Assemblée nationale azalaki occupé kasi a dépêché que directeur ya cabinet naye honorable Samuel Mbemba pour na ko recevoir ba hôte naye na palais du peuple ezalaki bongo na kombo ya président de l'Assemblée nationale oyo aponaki ye aye bana ko représenter ye boye document oyo ba étudiant ezalaki déposé et pas ya directeur ya cabinet honorable Samuel Mbemba a rassurer ba étudiant ko komisa yango na destination à transmettre les sources na bango ba salutation ya président ya Assemblée nationale pe asengi na bango bakosala ba échange moko fructueux ya pe memo oyo ekozala transmis et pas ya président de la République boyerek bango ba informer représentation nationale que marche oyo et salemi na ba localité pe ba ville nyonso ya République démocratique du Congo et sikawa pi ba établissement ya enseignement supérieur pe universitaire ezali ba jeune pe ba étudiant ya ville ya Kisangani na province ya Chopo basala ki marche ya kafu pona kotalisa soutien na bango na FRDC oyo baza ko bunda pona ko défendre intégrité territoriale contre agression na Rwanda. Stéphane Skandi héritier Mapindemi reportage.
étudiant ya Kisangani na province orientale babimaki na babalabala pona kotalisa soutien na bango epa FARDC pe kotelemela agression au République démocratique du Congo azali victime na yango epa ya Rwanda. Ville ya Kisangani mobimba ezalaki vraiment mobilisé, bandela nyonso ya minene ezalaki ya kokangama pona komona ba étudiant oya ba université pe ya ba institut supérieur nyonso ya Kisangani koloba trop c'est trop et sengeli esila ba Rwandais bakoki lisusu kosakana na République démocratique du Congo te balobi ba FARDC batelemela pona ko défendre intégrité territoriale communauté estudiantine nyonso ya ville ya Kisangani en particulier pe ya province orientale bazali sima na bango. Soutien moral ya FARDC ezali kotalisama na ngambu ya ba étudiant elakisi vraiment que congolais moko te akoki kondima mboka na ye basakana na yango. Fondation Eric Mwamba elongo na président na yango Eric Mwamba baza kosala ba œuvre ya ndenge na ndenge kuna na commune ya Kimba Ntseke. Bolanda reportage oyo. Fondation Eric Mwamba elongo na président na yango Eric Mwamba toujours proche na population soki bayoki likambo aezitaka te l'homme de solution ayokaka kolela ya population na ye natif ya Kimbantseke na demande ya population oyo balelaki mingi na ndenge moko ya kosakana te ndenge transformateur na bango ebebaki na ngayama bayaki kolela epai ya mwana pendeko na bango l'homme de solution Eric Mwamba akendaki kosala suivi pe motivation na ye na bakondi ya SNEL bota la transformateur eye na moins d'un mois. Population atondisamaki na esengo komona ke quartier d'Isasi Fumukento Ngapana pe misusu kozwa solution pe courant ezongi grâce ya Fondation Eric Mwamba. Tozalaki na problème à transfo tozomona bakabine mususu basala ba une année 2 ans sans transfo mais biso une semaine Eric Mwamba koti makamwango abundeli biso vraiment to sepeli transfo et lelo to pela eloko asali awa ayepa kabola mbongo te ayende ko sunga biso eloko tokokaki te. Alors to sepeli fort lisusu bakulu na kobota biloko to sepeli grâce à papa Eric et à sa grâce à son transport au pays la porte tracasserie si là tu vas appeler merci eh ya boye tozuye wapi Fondation Eric Mwamba eleki na vitesse supérieure bana Kimbantseke bazui ya bango défenseur oyo akozala pembeni na bango pona kolukela bango ba solution na félicité mingi ba SNEL na félicité ba SNEL oyo ba komi proche à population donc Fondation Eric Mwamba ebetaki porte SNEL ayoki kolela la population d'ailleurs ça les humilité en tout cas même pas un mois va répondre biso ti yango ba ko changer transformation femme et la Fondation Eric Mwamba oyo je travailler les lots pour na bien-être ya population alors tolobaki toza ba natif ya Kimbantseke ya Tchango to continuer ko bundela Tchango tina suka à part ba donc to ko sala ebele yo yebi to tonga ba pont to sala ba centre de formation ebele alors to défendre pe population à côté surtout na makambo etali makambo ya ba difficulté donc parmi ba difficulté il y a les problèmes ya courant aussi. Eric Mwamba elongo na fondation na ye baza vraiment na kaye mobimba ya doléance ya population ya Kimbantseke elaksi ke ayebi terrain malamu malembe ba problème ezobongwa na solution elongo na président ya Fondation Eric Mwamba. Na sport bosimba ke 4 clubs ya République démocratique du Congo betaki na phase de poule ya Ligue des Champions pe ya coupe ya confédération après ba victoire na bango mokolo mercredi 3 novembre bolanda reportage oyo héritier Mapindemi o apesi bino ba précision. Pour la première fois, République démocratique du Congo a fait qualifier 3 équipes Mobimba na phase de poule ya coupe ya confédération
Bosimba Keba match de barrage et Betamaki Mokolo ya mercredi 9 novembre dans différents stades africains. République démocratique du Congo, Azalaki Bongo représenté et pas y a tout puissant Mazembe. Oyo Alongaki, équipe ya Afrique du Sud, na Mongete Moko na 0. Après victoire, il y a tout puissant Mazembe, il y a 2-0. Et l'équipe une semaine, na stade Kamalondo, tout puissant Mazembe, Alongaki Lisusu, Royal MFC, il y a Afrique du Sud, match et Betamaki Kuna na Durban, bi il y a tout puissant Mazembe. Et Zalaki Bongo marqué et pas il y a Adam Bossou na 43e minute. Victoire Oyo et Pessi tout puissant Mazembe. Qualification na phase de poule ya coupe ya confédération. Après élimination na ye na Ligue des Champions. Nangambo Mosusu équipe ya FC Saint-Eloi Lupopo a trembla ki soki mokete liboso ya Rai Club Kadiogo ya Burkina Faso. Équipe ya Saint-Eloi Lupopo alonga ki na 1-0 na stade de martyr de la Pentecôte. Bi ya FC Saint-Eloi Lupopo et Zalaki marqué na 75e minute et pas ya attaquant Jean-Marc Mundele Makusu. Après victoire na ye et l'équipe une semaine kuna na Benin, liboso ya même équipe ya RC Kadiogo ya Burkina Faso. FC Saint-Eloi Lupopo azali qualifié. Nangambu ya Dering Club Motema Pembe, yepe alongaki équipe ya Flambeau du Centre ya Burundi na 2-1. Alors que na match aller, victoire ezalaki na ngambu ya Dering Club Motema Pembe na score ya 2-0. Trois équipes ya RDC bazali qualifiées pour la phase de poule ya coupe ya confédération. Boye Vec Club pe na ngambu na ye azala déjà qualifié pour la phase de poule ya Ligue des Champions. Bango 3 clubs oyo ba rejoindre équipe ya Vec Club pour na oyo etali phase de poule. Bosimba ke tirage au sort et kosale mabongo mercredi 16 novembre na Caire na Égypte pour na koyeba ba club congolais soki ba kozala loger na ba groupe pe ba kozala na ba adversaire nini. Potopota malonga pona bana na bino za bongo Protivap. Yena zoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayeka Protivap. Bongo bébé ni pipi. C'est etumbana pota. Ndeko na malika mini mo ezole la makasi bo ezolo kanti na balabala. Yeka boye alia na pasi mwana oyo. Mwana ko alia na pasi te. Est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye alia kaka Protivap. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria alia kaka Protivap. Butala ekole linai. Protivap kitoko na miso elengi na monoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli balia ka potopoto Protivap. Tala lelo yo bébé pro akoni malamu po alia ka potopoto Protivap. Bina kuna chimagate. Aha! Bitson yo zoto bina data ba bébé. Toke baya bayi yango chante kitoko ntoto makachi. Mboka mobimba. Echite yingi yo. Ha! Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Tout ça la vie de recherche pour la lecture nango. Moyibie moto oyo bozali komona azafa kwa moyibi ya solo kombo na ye Bonheur Chibala Chimanga ye penza azali angbalima. Pourquoi? Po azwa mosala yako escrokaka batu surtout ba autorité ya mboka ye aza expert na ba faux documents veut dire akwali batu na ndenge ya mukete akimi place azali eyebani te lolenge aza kolukamela yo mutu okolakisa esika azali lifuti okozwa ekokomisa yo patron libela na libela ba autorité compétente bosala tu bokanga moto oyo boluka ye esika nyonso abatami potango nungu oyo ekoleka akobima akozongela kimoyibi na ye na yango esengi na moto nyonso akomona Bonheur Chibala abenga na ba numéro oyo 090 65 20 954 to bandeli 090 65 20 954 to 085 30 27 749 085 30 277 49.
Famille Paku bazana mawa ya kuebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya mama mwana pe ndeko na bango na kombo ya Léonie Simba Paku ya kufaki depuis mikolo eleki na clinique universitaire ya ville ya Kinshasa. Programme ya matanga ezali boye mokolo ya vendredi 11 novembre 2022 na ngonga ya 20h ndeveye mortuaire ekosalema na avenue Kivunda numéro 50 croisement ya Inga Metrobar na commune ya Bandalungwa quartier Adula. Mokolo ya samedi 12 novembre 2022 à partir ya 9h45 ba hommage ya suka ekopesama sur place na morgue ya hôpital ya Kintambo. Na ngonga ya 10h45 nde nzoto ya mowei ekolongwa na morgue ya hôpital ya Kintambo po na kokende inhumation to bokundami na cimetière ya Kimberley oyo ezwami na route ya Congo Central. Na ngonga ya 15h nde bain de consolation ekopesama sur place na avenue Kivunda numéro 50 na croisement ya Inga Metrobar na commune ya Bandalungwa quartier Adula. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka mama Léonie Nsimba Paku. Famille Massamba, Myriam Massamba, Sarah Massamba, Sandrine Massamba, Père Rachel Massamba, bazali na maya koyebisa na bayeba na bango liwa ya papa, pindeko na bango na kombo ya Massamba Kiange Beni Sébastien, oya kufaki na mokolo ya jeudi 3 novembre 2022 na 22h na bokono ya tango molayi. Programme ya matanga ezali boye. Vendredi 11 novembre 2022, veille mortuaire na salle Rugo, référence entrée Nat na Kimpesi na province ya Congo Central. Pe na Lubumbashi, veille mortuaire ekosalema na avenue du Salut numéro 2 quartier Golf Austin, référence Machinga na commune ya annexe. Pe samedi 12 novembre, levée du corps na morgue à hôpital général de Kimpesi, na province ya Congo Central. Pe ekokundama na cimetière nécropole de Kisantu tika ete sango oyo ekomela batu nyonso oyo bayebaki papa Massamba Kiange Beni Sébastien. Mon roi m'a confié. Vous savez qui est belé pour la colonne info la journal ya peuple pour la peuple sepela qui na mobesa merci na Fabrice Lundombi Yazaki na sima caméra pena montage concours rédactionnel ya Nadine Sona héritier mapinemi à superviseur qui journal pe à coordonner qui ngala minoto pour nous rendez-vous mokolo ya lundi lobby bokolanda bongo Nadine Sona. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme le lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komie eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali
pona bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na bameilleure condition ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo mpe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation, deuxième avion Airbus A330 yango ekomi.